tozwi liango lifuti nakoloba na bino likambo moko tellement ke nazalaki na esengo mokolo ya mine nalala te babengi biso na 7h44 bolandanga malamu na 7h44 babengi biso c'est vrai biso na poto tomonaka 7h eyali ntongo makasi mais na Afrique te allô maman maman Christine oui papa maman Christine Daniel ngai yo zali mwana papa mfuma longo ya mibale mama Mpanzu Diagenda Christine wa bwana Dio yo zali mwana ya papa mfuma longo ya mibale oyo ayalaki bâtisseur église oyo etika naloba na bino kaka ezali mokonzi na biso papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ayali chef spirituel na biso ya Lingomba ezala na 26 ndenge tolinga koloba ezala na 3 ye nde mokonzi na biso monde entier eyebi ke ye mokonzi na biso bino banso toyali awa toyebi ndenge ne elekilaki le 26 août mokonzi na biso eyali papa Simon Kimbangu Kiangani batuninga mutuna moko maman siège ya bakatolike eyali wapi nga nalobi na Vatican na Rome ebongo ya bamusulman ezali wapi nga bibi ya bamusulman ezali na Mecque ebongo ya biso bana papa Simon Kimbangu nga bezali Nkamba nayebi ke siège na biso bakimbangiste ezali Nkamba alobi mama olongi na yo ndeko nanga olongi na yo naza kolanda maloba na yo bando bandaki nazali kolanda yango nga naza koyoka kaka heureusement technologie ekoma mpe makasi awa mondele abongisili biso makambo ya kitoko mama olongi na yo nasengi epai na yo mama Christine mwana ya papa mfuma longo ya mibale nasengi na yo memelanga bandimi banso ya monde entier na baoyo bayeli na 26 na baoyo bafani na ndako na baoyo bayeli na 3 boya na Nkamba kamata bandeko banso bana ya papa Kulutu bana ya papa Fumalongo boya na Nkamba Yerusalemi epai ya siège na biso bana papa Simon Kimbangu yali omoni nzambe makambo kosalaka kimbangiso ye
tosepela na biso tofingami me tozwi lifuti tofingami me tozwi lifuti memelanga bandeko na ngai ye bana papa kulutu memelanga bandeko na ngai ye bana papa mfumu alongo boya na nkamba memelanga bandimi pesa mokolo mbala moko na lobi le 27 avril bamama oye tobongama na biso Papa Simon qui m'a engagé à l'autre. Mais il y a pas de na yebi ke beaucoup de moyens sont okende. Ah, la jeunesse de l'église communiste. Ah, Christine. Ah, nous avons papa. Et Kamote. Et Zala Nangola. Boya. Et Zala na Congo Brazzaville. Boya. N'Amérique. Boya memelanga ibango nyonso na nkamba tokende kotonga nkamba na biso biso moko misale kozalaka na nkamba boyebi yango tata nzamba kopesa biso kaka boye tokoki epai nyonso misale ezali ya biso awa ezali ya biso surtout ntango ozali na mopakala tokomona molongo moko ya moke bisika nyonso mama Christine memela ngai bandimi nyonso ya papa Simon Kimbangu biso nyonso na nkamba egumu omoni bolingo nani andimaki mutu moko asakambaki nango te mutu moko te me nzambe ya mawa nzambe ya bolingo oyo akolokaka bana na ye kutu moi mokola mine nakangaki kaka motema nabengi lisusu ye ndeko na ngai ye langa bandeko baso obanda na bana papa kulutu
bino moko bana papa Fumalongo bandimi baya peut-être d'ici le 12 nde tokobongisa ndenge nini tokokendela tokotala ndenge nini tokokendela tellement que c'est moi qui n'a pas volé là na lele muke mais nazolela na mayele po ba image kotambola mokili mobimba ekotambola mokili mobimba na oyo bakosepela na oyo bakosepela te ekotambola ya bwana nazosala nyonso nalela na mayele naza kolela mawa te sengo potolongi na biso iyoye Fumalongo yayenda kutima Joseph amoni pasi papa moni pasi sokotana motema te ayayayayaya bokutala te balikolisi papa finanie na bino bana koyoka mawa mokola suka babambie mabanga mepona nini po ya teo ya kibolingo mibeko misala afingaka na ye mutu te azali kopesa respect tala mwana moke respect ata na mwana moke Fumalongo azali kopesa aza kobanga mpe bato aza kopesa respect ata na mikonzi aza kopesa bango respect papa fingami mingi nzambe ya lijisi papa lobakitinga bafinga ekosala eloko te tata yebi akolobela tata yebi tata moyengaka alobi bana nanga mokangana oyo eza kokabona te mama kabuli asala eglise miviro mpe nalobaki yango biso toza na kati bapapa baleko baza na kati bapapa bayunga bapapa kina bapapa mansu papa kina akende na ye papa nemisa ngai bazalaki na kati mpona papa mpona virofle soki lokuta papa balengoli wana bapapa banzozi bongo mpona oyo bongo yebi te soki likambo nini nzambe alinga abongisi omoni ndenge abongisi abongisi ye papa Simo Kimbangu Kyangani ye nde mokonzi ya lingomba tokolanda yetu boyebi ndenge elekilaki le 26 août boyebi yango bozali bapaya te po ere na biso komosika ngai nalinga koloba mingi te me nayaka oblige ya koloba po monde entier eyoka ngai totelema tobongama ntango toza na bolingo misala ya misalama bato libanda letamba ya koledaka biso biso si tobandaki malamu banda fondation yo moko bongo ndeko ya koede yo tokoboya te tokosepela kutu makasi misala ezali na nkamba awa mpe dumbe ezali okoloba mpona ezobaka nkamba po nkambe ya lisiege na biso ya eglise kimondiste dumbe ezali mpe ya biso po biso banso tozali bana papa Simo Kimbangu
esika nyonso bana papa soki mbango bazali ezali ya biso tokoloba tokongama le 27 avril soki papa mobisili biso tokende wapi enfin 15 ans après mutu lokola ngai kaka papa simonyanganya yoki mawa bayelinga te nakoyaka motema mokuse balolo ezali kokamwisa badekolanga mingi nalingi nanga korépondre bango te na bareseau sociaux tozali komona nafingami tofingami biso nyonso toyali awa po ntango bafingi nga bafingi mpe bino po bino boye na ngai awa bolemba te ozala makasi papa kofongolela biso makambo manso toza na kokosa comme ça le 8 juillet biso nyonso na Suisse tokei oyo bakokoka na Suisse bakei Suisse tobengi bango kuna papa Pierre tozali koya papa Ndolai tozali koya papa Nunes tozali koya puisque papa tiyaki bango wana alikuya yo kolingana te bolingana te kasete ya ye nakati bango mpe fo bayela bango nzambe soki apesi biso makasi biso nyonso le 8 juillet oyo tokozala tokei oyo tokozala mpe awa te biso so na nkamba yeluselemi mokote yali nango résidence privée ya papa Fumalongo ezali résidence privée tokotelema biso banso tozali kokende nkamba ezali lupango ya tata na ngai ezali lupango ya tata na biso ezali ya biso nyonso bana papa simoki mbango tokosimba nzela tokokende na nkamba epai ya siège de l'église humoriste ezali wana nde bapapa bango misato na ye papa simoki mbango epai bazali balobi bana tosengi bino merci mingi yango wana kaka nazalaki nango mpona koloba na bino na mokolo lelo okombo ya tata ya mwana mpe molimo santo amen imagiso ye vitrio ye merci nasilisi boye na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo amen na bolingo na bino misato tata mwana mpe molimo santo papa tobengi bino lisusu avant tolonga na bandako na biso papa tobengaki bino papa nini nakokoloba bino bobatelaki biso semaine mobimba papa lelo toyo kokutana lisusu ezali bolingo ya bino mpo na ngonga oyo papa mingi bayali na bapasi ya ndenge na ndenge papa ya santé epai ya mokili epai ya misala epai baproblème ya ndenge na ndenge papa tosengi na yo nzambe na biso bongisela bana no papa baproblème ya bandako baproblème esika ya minene me yo nzambe na biso kama tokokatela biso tokozalaka na kobanga te mpo yo nzambe oyali
nzamba koyalaka juste bongisila bana no papa kende kotala badossier wana nyonso tu papa bana no mingi mikanda eyali te papa pesa bango mikanda bana no mingi misala ezali te pesa bango misala ya santé surtout wana tokolelaka ata tozangi na biso ata tole te mais santé ezali ya malamu papa bongisila bana no papa pesa bana no makasi tofingami me tozali na makasi balobi mama okomi conseillère directe ya papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge nalobaki yango na posaki titre ya chef spirituel te yango te meminga na ya kosala paroisse premier dimanche na ngai papa nayali nanga kaka responsable ya paroisse lobi balobi bien lobi lobi wana balobi nakomi conseillère directe ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa bongisila biso bana no posa bana no mingi papa mokolo yango bazala tosepela biso banso esika tokozala po mokolo yango yali fete ya mama mwilu ekozala fete monene ya mama mwilu ya ngai te me nazali mama nyonso ayali mama mwilu papa bongisila biso pesa biso ezangi bongisila bana na yo baposa na bango yo yebi yango esika biso banso tozali na monde entier mobimba papa bongisila bana na yo papa na oyo bafingaki nga nasengi bango kaka merci mingi tika bafinga kaka récompense yango oyo tozwi nzamba kolalaka te nzamba ata okangi ye ndenge nini ezali lokola mai ata bokangi yango ndenge nini kotiola kaka yango wana papa tosengi bino merci mingi tolingi kokabwana yo kokabwanaka na motu te zongisa mwana na yo moko ndenge ayelaki na esika oyo esika nyonso mpe bana na bino bazali papa bamosusu bayani na kati na ndako na nzambe ntango bakosilisa mpe papa yo zongisa bango na bandako na bango mpo baparoise eyali ebele baparoise mpe kokufa te ekotikala mpo papa mfuma mbanza alobaki bosala baparoise ebele papa mfuma longo yo mpo olobaka yango wana papa esika nyonso bana bali na baparoise ndenge na ndenge na bamboka ndenge na ndenge papa tosengi na yo nzambe na biso kokoleka liboso tikala nsima tozali bana na yo toyeli bana papa Simon Kimbangu posa nange ezali nasenga mime nakoki te nasengi na yo nzambe na biso kokopesa biso ezangi kobanda lelo kino suka te okombo ya tata ya mwana peli mosanto amen bokende malamu Maintenant, on a commencé totalement de mon centre, on a posé question. Tout est le papa pasteur, maman Pessi. Est-ce qu'on sentit